bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga rapolani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao, je vais le toi. Na kata maman na mukuse, je suis déjà occupé. Donc maman mi ezo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oh atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimbuka boye bakotelema bokonzi era maboko na bino era maboko ya bayi politique te babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver chaîne moi bien ba chira qualité je vous remercie na yo mon boss ba pesi mambo pour na BTV 3 bana poto bana partout polinga bongo ti. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous ceux qui êtes branchés à ce net moment en train de suivre cet élément. Je sais que vous êtes de partout, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes aux États-Unis, vous êtes de partout dans le monde, pourquoi pas en Afrique. C'est bien moi, votre humble serviteur, je suis Mpunga, le fils du peuple. Aujourd'hui, il s'agit bel et bien des 7 jours que Dieu avait ordonné à son serviteur qui est l'apôtre Adolphe Flamme Katoukonki, qui est responsable de l'église La Restauration Divine qui est située sur l'avenue Tumbumani numéro 45 dans le quartier Yolo Nord dans la commune de Kalamou. Je vais vous montrer de le premier jour jusqu'au 7e jour, mesdames et messieurs. Je vous assure que Dieu était au rendez-vous. Et comme la Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 13 verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il avait fait à l'époque de Paul, tel qu'il avait fait à l'époque de Pierre, il continue toujours à faire aujourd'hui avec son serviteur l'apôtre Adolphe Flamme Katoukonki. C'est-à-dire témoignage ezali bokolanda journée ezali la célébration et musicien oboyebi obolingaka. Ya on to l'accepte non belima wana nyonso lelo mais mingi dalinga ki accepte non nous 7e jour parce que c'est jour où tu conclusais qui par rapport il y a événement dengue banda qui te pona qui 7e jour parce que 7e jour ndé isa makambo moins ebelé beaucoup découvrir témoignage il y a frère Yves Punga Oboyebi lelo azali candidat député présidentiel dans la présidentielle Oezoya as candidat et puis botala témoignage il y a sœur Rachel oyo arumela qui trop abalakate na likolo ya maloba mosala nzambe olobaki likolo na ye sœur Rachel abala et puis après libala 5 ans de stérilité et sœur Rachel a qui suskozwa moana toujours kaka avec son serviteur apôtre Adolphe Flamme Katoukonki. C'est pourquoi sans plus tarder ensemble avec mon réalisateur Papa Mardoché rentrons du côté de la régie pour pouvoir prendre n'est-ce pas la première partie qui est consacrée au témoignage, tout le témoignage. Après nous allons rentrer pour continuer le programme de notre émission. Let's go. T'as bien? Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien aimé, le ban on s'ambassade na bomo. Nangina le bamoukié. Maintenant on a posé à des témoignages mokonanu. Après na le bamoukié, après to kotina bande konabiso bakenda, to adorer, to louer nzambe sunesika oyo. Amen. Alléluia. Nazo benga mwana nga moko Rachel. Azo témoigner nzambe na ye, madame Ebisinga ke il fallait témoigner. Tango azo ya tozo betela Yesu maboko makasi. Nzamba kumisama. Gloire à Jésus. Betela Yesu maboko bien, betela Yesu maboko bien. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Naïbaka ese Rachel akoma maman Rachel. Nzamba pambolo maman Rachel. Alléluia. To pepi to beteli Yesu maboko makasi. Na opambola nzambe. Nzamba papa Flamme. Ngai komona ngai mama Rachel. Nzamba Flamme aza bien. Nde kaka lobi ayebaki ngai sœur Rachel pas nga mukie. En tout cas, ne sabine loko moko papa osoko yebi ete oko travailler na ete. Nakosi. A soko zana mutema te oko ka papa Flamme te. Alors soko kimi ye okimi mapamboli.
bozoyo kanga vraiment nzamba sala papa makasi aza papa oyo na kote pe na libota na nga mobimba ba grand frère na mbale babala yende parrain na bango papa oyo azwa souci libota na nga lokwa biso banito bima libumu moko na ye ato benge na iner ato ebise soki ndenge nini akoya mbango akosala prière soki ya musika akosala ata problème yango eza ndenge nini ata kutu mbongo eza ya mukie akanka mutema te il faut kaka contribuer en tout cas nzamba pambolo papa Flamme vraiment témoignage za munene mais dans amukuse amle za dans amukuse azwanga na ngaba koyemba ka o alaksanga ndenga ko gêner alaksanga ndenge basambelaka ba jeune ba 40 jours ba samedi miracle tokende boye ba prière ba retraite. Donc c'est vrai biso bolenge na biso kana nzambe ete sikoyo keso ki barte biso na ye kaka prière na ngaba. Alors période wana yeba kiteke mobali soki ni na yako balanga na yeba keloko te na no bonda ka nzamba Flamme sunga ngai mona ngai ata bengi nga na pokwa yo yemba na veye mbango na notosa bien na nga sikondo yango wana pona gagner pe lipambodi ako bengo yazaka lo skode azaka boy Rachel bo beta matanga tokei yo yemba na veye na ke na notosa kotosa na nga efuta kinga. Alors nzamba sali ngolu a dépassé que muke mais atika kinga ite na retour na ye na bali nzamba pesanga mobala bien na ko sabinote na za na album ne na za mobala nzamba pesanga ye akomaka na ye ako asa na tobenga ke aigle Gamaliel papa oza pio papa Freddy tellement ba mona oko papa Freddy banko hein nzamba Flamme bali sabisote oh papa yo na bien ke aigle Gamaliel so ngazo lobane elengi a composer banzembo asalelanga nyonso ngana kika na yembi na interprétaka apoka ka moni bon nzamba sali ngolu toyeko bana to banzi bitumba stérilité bandeko papa Flamme alemba ki prière papa balobi boy papa na alemba na kolemba mais en tant que papa azoko bakaka botu nanga combien d'années 5 ans na kaka nazo yemba omona kama na mutu botali papa yekunaka ma fille okozwa mama non tu sais na bosa na ngo tseke ya bosa na aka na ndako eto zozonga epsinga Rachel bosa na ki ozozela mwana ko kanisa te ko ozela zemi so ndeni jour olonga makanisi wana yo sala ka musa nzambe omona ke zemi ozwa zemi na kanga conseil wana longola makamunyo so wana en tout cas couple na ozanga maloba ndeti so bozo comprendre na ozanga maloba. Alors nzamba Flamme abalisenga lelo na zaboye naza na mwana tanzate apesinga mwana nazoko kisa 6 ans tozoko kisa 6 ans de mariage le 16 septembre. Alors toza na mwana kokisi 5 mois je crois bomona nga na yemaka na zemiawa nzela lo sambo ba prière papa Flamme abalisinga apesinga mbala kitoko apesinga mwana bien bébé nga za musika zo déranger lo naza maman Rachel maman na Sheldi na pokwa lelo matisa konzima le va que na clôture ya lelo nzamba Flamme akopesa nga libala bien akopesa nga pe mwana ya bien kotala banete nzamba pambola bino a suivre nzamba salokomu alléluia. Est-ce que kopesa nga amen a kitoko okopesa nga amen a bien. Il y a un homme babengi nga lelo il faut témoigner yemoko nga na bono ko présenter ye mais yemoko aya a témoigné aux nzamba lobaka na nzamba kokisi yango. Amen amen alléluia amen amen. Est-ce que tu côté le misa président Yves Punga tanga zo telema to zo betela Yesu maboko makasi awa président Yves Punga. Gloire à Jésus. Merci. Aza mwana nzambe na yeba ekala na mona ebe kala mais tu as permis le tout monde na président Yves nzamba pambola yo na mona ki oka na TV mais na yeba teni na ko contact na mais lelo ba ko lukanga ba bio so lukanga yango na pambola nzambe. Amen. Ça va na moi mukuse kaka hein? Merci. Mbote bandeko na zalaki na programme yako yawate ezali bodi misavwa na ngai koloba place mingi
moni ndeko na bisa bino na mokuse nazalaki jeune mukie kaka ndenge bino bozali awa na silisi classe nanga na année 2000 pendant 2 ans na luki musala na zwakate na lukaki na kende poto na sali musala makasi pe na zwi mbongo na futi mutu amikisanga ngunda boyebi ndenge zalaka asali nga faux passeport na kende na komi na njili awa barifule babite yoko matate na priaka mingi po na voyage wana bino boyebi ndenge na priaki te alors tango nazo zonga ba 1h minuit babeyinga pale kinangai o azali te alors binanga to na ve na frère Adolphe biso toyebi frère Adolphe na 2002 na bi veillé na tango nazali ba veillé wana nazali kolala na école ndako na ngai ezalaki baban ya bana donc soka benga veillé ça veut dire que jour suivant fona lukabar moko na somba koka na lekisa temps na ke veillé mais na pasi na mutema bandeko omoni veillé zoleka mais na boy kokanga misu na zolo banzambe otiki ngai boye ba refule nga mbongo ekei alors yaza ko prier na veiller nga na tala bango na boy ko benga ye pa ye bakili kambute na tala bango na mona ka mona moka mukie na ebite alobi aye pa passer azo bisa passer bakambo nga na tala bango wala na ba o lokuta na bango ba na tala bango oyebi ka muto akomi foi esuki pe frère Adolphe alobi ndamba alobeli mutu akoti mwana nga ebisi ndeko akoti sikoyo tomoni or diamant apambwami makasi wana nga nazo bude na mutema pe alobi to ebisa ozo banda vi na Angola na sirika na mutema ya ebite ke ba refulenga ye azo ba Angola alors nalobaki soki liwana kufa na okende mboka wana te tan wana guerre mama moka tindi ngai na kende tembo kayemba pe na yeba te ndoka na kota na Angola na yeba te 2 semaines après na komi Angola bandeko oyo nzamba lubaka asalaka en tout cas soki ne moninga na ntelemi liboso na bino bo tika espérance pe foi na nzambe te tala muto azwa musala awa te na komi Angola ndenge babai nanga okobana vi na Angola te na yebi muno portugais te okobandela ngo wapi bakanganga pe kuna bakangi ngai pe na lobita nzambe babai nanga po bakanga ngai alors na yebi sibino 1 mois après poto na lukaka na komi kuna 1 mois bazunga na musala contrat liboso $3000 1 mois après bapesi nga ndako voiture na kenda États-Unis naza ko gêner visa kuna na gêner na ngate et puis na kenda États-Unis ngo plus de 100 fois na ebisu nombre te pe na travailler vie mobimba chaque jour na betara di solo kaka ya ye na mbali boso na mone 16 ans ngo mbali boso na baka na mona ba pasteur oyo alobaka vérité ya vie alobe loboye yo moni congolais pe na travailler na mboka wana boyebi président ya makasi wa benge Eduardo Santos ngai munda saeli bango oki développement ya Angola ngai yeyo na travailler na ye boye chaque jour na réformer mboka wana et puis ndaba lobakat botala na liste ya ba candidat président ya république ivaza na katikuna tolongi bango balobi ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau oya biso ezali nzambe oya lobaka akosala yango bandeko na ngai na yebisi bino asalaki epa Yves bino bozali awa boyeba akosala merci mingi. Est-ce que tout le monde comprend les témoignages yoyo? Témoignage yoyo eza mate ya monimba pona tina na yo abande kola na ba école aole ki sa air na babar na secret po butu ekoka
a gêné pour que ne poto à kokité. Jour bazo refoulé aye veillé Zamba ebisi alobi yo vi na yo okozango na Angola. A tel livre prophétie wana. Ngana lukana que ne poto ba refoulé nga Angola place à passe. Mais ndenga se retrouver en Angola aye bité. Amen amen. A commis en Angola a qui travaille dans développement. Nando kaka basango na ye, basango n'est pas na défunte mimi. Petite sœur na ye. Ah papa, Yves nzamba pambola ekuna, Yves kuna boy na mona nanga payete. Mais lelo ba ko lukanga awa na ba petite sœur na maman na ye, aza na posa na yo. Nani mokonzi? Est-ce que okomesa mutu mo fone sika oyo? Mutu abandola na ba école. Lelo fouti $100,000. Ya caution comme candidat président de la République. Pe na ba liste provisoire abimi. Mutabandola na ba école azu prophétie accueilli zamba changer vie na ye yo poza na sika o ko perdre espoir te atoza mutu pamba lelo lobi zamba ko salela yo na poko lelo na ozamba saki na Yves zamba pasa na yo longo na yo kite zamba sala na yo longo. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? N'est-ce pas que maboko na yo milolo na yo ebongi kaka na ye mutoko sala makambo izaka kanzambe bouti kolanda c'est Rachel avanda trône église ye pasteur abenga kaka na commandement yaka bo yepe mwana botosi ayaka ne kaka tele loko eboteli libala moko kana kite ya kitoko ndeka ye mozo kumisa wana abala libala ya kitoko mobala composer yake banzembo mais malgré tout après aluki bana bazo yati kaka mosala nzambo apesa ki prophétie que okobala kaka yepe muto zaki dérangement papa kaka na prière à mosala nzambe apôtre Adolphe Flamme Katukonki lelo apesi sœur Rachel Mwana. Est-ce que tokobeti nzambe maboko te Tozawana na avenue Tumbumani numéro 45 na commune ya Kalam na Yolo Nord soki olingi mona nzambe ya Adolphe ba numéro pezawana okobenga ngai yakawana nzambe amimonisaka kani na ebisaki bino aza nzambe o asalaki kala aza nzambe ya kala mais makasi na ye ekoma ya kala te aza nzambe ozo continuer kusala ba cancer ezosila ba sida ezobika donc ba paralyser aussi izo limwa kaka na nzela ya mosali na ye apôtre Adolphe Katukonki. Et ces jours-là l'apôtre n'avait pas prêché, mais l'apôtre avait exhorté le peuple de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons adorer? Comment est-ce que nous pouvons louer? Parce que la Bible dit, il siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est-à-dire, Nzamba kitaka na moment il y a louange, Nzamba kitaka moment il y a adoration. Ces jours-là, l'apôtre Adolphe Flamme Katukonki a teyaki penzati, mais a exhortaki. Mais nanzela exhortation wana miracle pe salamaki, ben position de mes salamaki, ba prophétie mon suspect bazaki na sika wana et salamaki. Yo zolanda biso atoza na poto bande kono baza a pesa bango communiquer oyebisa bango olandi na TV pesa bango adresse oyo avenue Tumbumani numéro 45 na commune ya Kalamu na Yolo Nord baya wana bakukuta na chaussée ya Kimwenza wana référence hôtel Bel Aspect izawana baya kukuta na nzambi ya apôtre Flamme Katukonki. Tolanda deuxième élément oyo exhortation ya apôtre Adolphe Flamme Katukonki et puis tokozonga pour to continuer sous élément na biso. Let's go. Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo tisekeni banga raponani. C'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao je vais de toi. Na kata maman na mukuse je suis déjà occupé. Donc mamwa mizo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien o ya tikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimboka boye bakotelema bokonzi e na maboko na bino e na maboko ya bayi politique te babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver